quitter na cérémonie ezaki on dit nzambe kaka. Parce que balobi secrétaire général ya OIF ba prépare ki eloko mabe pour na président Tshisekedi. Biso na bino biso nyos to ebi ke non. Le secrétaire général ya OIF ezali rwandaise Louise Mushikiwabo. Bon mon même président Tshisekedi batebele ba s'intéresser na mbote. Momona ki sabotage so botali mange wana bien bandeko. Boko mona ye embrasser Macron. Embrasser moi ça Macron mais moi so wana rwandaise wana président apesa ka mbota pam. Ok, selon les informations, na dîner secrétaire général à OIF a préparé qui artement qu'on avait pour la contre notre président. Saint-Esprit au bas prière. Et on a eu besoin d'écho. Et là qu'on y a son amokili oyo, ce côté nzambe libo, son nzambe wana ko protéger kayo. Et tout le monde va s'alancer et continuer à prier. Okoyoka un païen, on a lingala bengi mo pagano. Ah, comme namba on va beta mindu qui bino on va prier. Non, cher frère, cher sœur, va prier on est ça la kamakambo. Président Tshisekedi achaki nzambe liboso nzambe wana za ko aider. Information ebimaki na dîner mwana mwasi wana na Kagame ba préparer qui va poser acte mabe contre notre président. Na zupe na bakano na ngai. Na mikolo ezali ko ya bokanga émission na osala lelo. Bokanga yango. Mikolo ezali koya, la République démocratique du Congo va se retirer na kati ya organisation internationale ya francophonie OIF. Na répété pour la deuxième fois. Na mikolo ezali koya, bokanga émission na ndenge na lati. Thomas Sankara a télémela qui va français, mais azalaki na deuxième allée ko protéger été. Pe aller à libosé za nzambe. Mais comme to vive na mokili oyo diable azali ba makamabe zali, il faut aller à awa ya mokili. Sankara zaki na etengo ba éliminer ki Thomas Sankara. Ibrahim Traoré eraye atala bino avant na tchapa de fer na lukale asaline na risi. Deuxième exemple, Patrice Emery Lumumba atelemela ki Mendele mais azaki na deuxième aliete bazwaki baleki mbeka. Siko na tuna yi question Ibrahim Traoré au Burkina Faso avant entamer bitumba na ba français aller na risque de ba gérer ba coup d'état musika moins que liwa moko naturel onde nzamba tshaka mutabeli ya kufi. Mais ce qu'on a posé une question, est-ce que président Tshisekedi à la lio makambozo kendelela? Est-ce que a officialisé na journal eloko ebisa bino Tshisekedi selon baka benanga simanaye c'est la Chine. Bonjour, bonsoir na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde. Bozana niveau ya États-Unis na pisi nyonso mbote na Amérique na Europe na Suède na moni mama Fatou la mère des opprimés. Bozana Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Mao Kantiba l'émission Bolingaka. Toloba tolobate automatiquement ko pesa bino ba actualité politique en temps réel boyeba. Toza wapi tozo kende wapi pe tokosuka.
wapi. Merci na de quoi ça c'est ma caméra John Maboki Bende de quoi vimbe les signaturels c'est beaucoup la effectivement de Masiara de Toba toujours Lola Izako futa simato koloba Zambe abotoko zai lisusu wapi bo s'abonner massivement pour na bozwaka actualité politique en temps réel. Nous devons toujours aux abango na kati ya maya chaque fois to bana mokili. Ils allaient pas partager l'actualité politique et biso da bino. Na bo santé na pesi sumbote na monko ya ba communicateur privé à chef de l'État patient Alvin moi na kolesika zali na libota manza pambola les abandeko yo ozo continuer ko assister à Antibal na malade na hauteur au passé en tout cas nzambe amona ndenge toyokana biso na bino toza bangolo na kati ya maya chaque fois tobana mokili ezali mpona topartage actualité politique biso na bino bopriye makasi mpona bandeko baza na niveau ya este ya mboka na biso bobosana pete kopriye mpona biso nde toyeba toujours mboka oyo soki nzambe te me mboka ezali te lelo décryptage ya actualité politique ya lelo République démocratique du Congo a candidat na BRICS. Est-ce que la République démocratique du Congo a officialisé ou bien officialisé partenariat na Russie, pardon la Chine, parce que aux hommes en Chine, aux hommes en Russie, vous voyez les dessous des cartes. Vous voyez après sommet à francophonie. Nini oyo zali ko se passer actuellement pour notre pays sabino ba information. Olanda ki na conseil à sécurité représentant RDC lobby représentant Rwanda lobby to komi wapi pe tozo kende wapi. Décryptage to partager en ngone na episode toujours na 30 minutes. Ce qui te permet de tourner na deuxième partie. Mais avant na kota na décryptage et actualité Nazui appel partout dans le monde. Allons Antibal, balobi bazo ba porter aux plaintes. Ah. Ngamo mukolo makamu na ebité. Bota la tweet ya ndekoyo abiyo na Zakari ba porter bino plainte. Ah. Totanga na tweet ngo bandeko avant tokotana décryptage et actualité. Bandeko batindeli ngana tanga boy tolanda ezana katumbiste moko entre guillemets soi-disant journaliste kombo na Steve Wembi oyo azali nzambe na ba information lokuta oyo bandeko ya IDPS babengaka na formol azali mama na katumbiste. Parce que journaliste à l'église au milieu du village. Ceux qui ont soutenu, qui ont porté soutien à Tshisekedi, de monde se peut critiquer, de critiquer. Nathalie tweet, on a capturé. Na ba relation na ngai, n'a pe nazo porter plainte. Parce que bozo mon na tie image ya Zakari na image na ngai. Image on ngamo kuno yebate so eza ya wapi ya kala ya ka image on a ebité ya ngoma boke benda peno mona awanga na teke o ba pirater tweet eza ya les ya les 9 ya les 10 ya les 9 et ya les 8 pardon tweet eza les 8 maboke benda parce que ba ko interpeller so la nanga so ba interpeller ko wanga na te maboke benda moni tweet oyo ndeko ngo Steve Wembe alobi nini na tweet nae alobi une plainte documentée a été déposée contre Zakari Bababaswe
et un autre individu qui est voici par un ancien candidat gouverneur. Motif y a plainte à lobby, diffamation et imputation dommageable. Na photo bozo mona el bosse za Zakari Baba sui devzen photo za yangai. Na zoe bate candidat gouverneur yango. Antibal lieu. Numéro bozo mona ba komi tolo ba za numéro antibal. Ndeko gouverneur oyo porté antibal plainte. Parce que là a identifié na deuxième photo za photo nangai. A commis une plainte documentée a été déposée contre Zakari Babaswe et un autre individu qui est voici par un ancien candidat gouverneur, diffamation, imputation dommageable. Pour mon deuxième photo za yangai. Ngai na rolukana porter plainte naeba réellement information ne capé sur photo yanga atiango naza na famille naza na ba connaissance bazo benga nga problème ezali nga mo na zoyeba problème te. Donc on a pu toquer dans système à plainte na yeba fo elongi na ngai osala nini awa elongi ngai osala nini awa mais eloka suka na oloba na yebisaka bino bandeko musala oyo na bandi kosala ngo Kabila Joseph aza na pouvoir Joseph Kabila ba image ebele bomona ya ba fausse commune ya ba massacre na est. Ce bon monde bandé kobima c'est moi. Une fois batanta ko lever nga na matonge. Na na machine na ba travail même bêtise na ngai. La ner ba no utiliser ba voiture ya Noah et ya bekita dans na table na fandaki ezali pe na ba client musu ba fandaki wana ba poussa ni pe na nga moka présenter GP. Abotolinga sa ko ezaki na ba ordinateur ba kenda donc. So ezali pona kokufa mais natango Kabila na nga nazali te mais na yebisa bino moi j'écris au message du temps de la fête au kaka ya Branham ndenge naza awa liwa ebangisaka ngai te pona yebi o ezali kati na ngai leki o njoto oyo soki liwe koya par la voie ya masasi soki koya na accident soki koya na malade je dirais gloire à Dieu. Soki natango Kabila na banga kite bongo lelo oyo yo oya ko intimider antibal na loba awa to bet lance roquette ekodenda donc na bakano na utiliser quelques avocats oyo na kolingana e bandeko Steve Wembi na batuta komi elongi na ngeko sala nini na sengi pe na candidat gouverneur wana na répéter numéro ba komi tolo batuto bateza ya antibal benga batu na yo ke non oza accusé pona boye na koya na lombangu na oya pe et na oya la voix c'est oza wana filmé. J'espère que message les kani to continue décryptage ya actualité. Sommet ya francophonie ezaki na ba dessous des cartes et belé zo continue ko se révéler. Na bandeko boza kolanda ngai. Oza africain comme français na ba français boza kolanda ngai. E belé ba okala lingala. Pe miso za eza na lingala. Nakala to bandeko kanisa ba marionnette ya ba américain. Ezalaka ba président africain. Mais c'est pour la toute première fois. États-Unis a tiré à président moko a détruit intérêt à France. Bomonaka na tango ya génocide ya Rwanda. François Mitterrand azalaka pona ba out o ba benga ba AFDL. Mais États-Unis ndazaye pona ba tuti. Siko pona États-Unis souci na ye ezalaki ya kwa faiblir
Il y a qu'à détruire l'Union européenne, Europe. Souci à États-Unis et Zaki Yangouana. Ce qui bolandi ba information, vous sali ba analyse bandeko. Beaucoup comprendre que non, Emmanuel Macron, ou azali président à France, azali marionnette. Il y a États-Unis pour détruire d'abord la France, de deux pour détruire l'Europe. Beaucoup comprendre que non, Europe ya kala, ne Europe alelo et zandenge morote. Mouta joué rôle wana c'est Emmanuel Macron. Ok, natango ya kala président à France, abande ko ya pour intérêt à France. Mais c'est étonnant, c'est pour la toute première fois. Selon la révélation et bimi à Wikileaks, de Emmanuel Macron, les Américains, pour détruire d'abord la France, et pour détruire l'Europe pour l'intérêt à États-Unis. Selon les informations on a vu, on a canon en épaissi. Président Tshisekedi, ou azali président de la République démocratique du Congo. Ko quitte na e cérémonie ezaki on dit nzambe kaka. Parce que balobi secrétaire général ya OIF ba préparaki eloko mabe pour na président Tshisekedi. Biso na bino biso nyos to ebi ke non. Le secrétaire général il y a OIF ezali rwandaise Louise Mushikiwabo. Bon mon même présent Tshisekedi batebele ba s'intéresser ka na mbote. Momona ki sabotage so botal image wana bien bandeko. Boko mona ye embrasser Macron. Embrasser moi ça Macron mais moi so wana rwandaise wana présent apesa ka mbota pam. Ok, selon les informations, na dîner, secrétaire général à OIF a préparé qui artiment qu'on avait pour la contre notre président. Saint-Esprit, au bas prière. Et on a eu son déco. Et là, qu'on y a son amokili oyo, ce côté njambe libo, son njambe wana ko protéger kayo. Et tout le monde no basala nza ebo continuer ko prier okoyoka un païen on a lingala bengi mo pagano ah kunamba on ba beta mindu ki bino ba ba prier non cher frère cher sœur ba prier wana sala kama makambo président Tshisekedi ataki nzambe liboso nzambe wana za ko aider. Information bimaki na dîner mwana mwasi wana na Kagame ba préparer ki ba poser acte mabe contre notre président. Na zupe na bakano na ngai. Na mikolo ezali ko ya bokanga émission na osala lelo. Bokanga yango mikolo ezali koya la République démocratique du Congo va se retirer na kati ya organisation internationale ya francophonie OIF. Na répéter pour la deuxième fois. Na mikolo ezali koya bokanga émission na ndenge na lati. La République démocratique du Congo va azako se retirer. Na ebisa abino à chaque fois que no bandeko ngai nazali ngolo na kati ya mai. Soki bomoni na bimi na mokili nazoba biloko oyo nazala na kati ya mai yo muta mokili kotia tembete. Donc mikolo ezali koya RDC ezako se retirer na OIF. Et puis émission na salaka on appelle ça qui
nasalaki comparaison ya Thomas Sankara na Lumumba. On dirait président Tshisekedi alanda kinga alanda yenga pa yoki. Thomas Sankara atelemela ki ba français mais azalaki na deuxième allée wa ko protéger été. Pe aller à libosé za nzambe. Mais comme to vive na mokili oyo diable azali ba makamabe azali, il faut aller à awa ya mokili. Sankara azalaki na interno ba éliminer ki Thomas Sankara. Ibrahim Traoré eraye atala bino avant na tchapa de fer na lukale asaline na Russie. Deuxième exemple, Patrice Emery Lumumba atelemela ki Mindele mais azalaki na deuxième allié. Bazwaki baleki mbeka. Siko na tuna yi question. Ibrahim Traoré au Burkina Faso avant entamer bitumba na ba français aller na Ezaris do ba gérer ba coup d'état musika moins que liwa moko naturel onde nzamba tshaka mutabeli akufi. Mais siko na poser une question, est-ce que président Tshisekedi ala liwo makambozo kendelela? Est-ce que a officialisé na journal loko ebisabino Tshisekedi selon baka benanga simanaye c'est la Chine. Au moni ba français wana ba ozande Kabila bando zati moni Kabila ando za Tshisekedi ande ngazabwe j'ai des généraux mais la multi azo regretter des ba français ba regretter ne Macron regretter ah kenon otobula ki abando banga biso moto wa sekaka il faut faire très attention à batabongo. Elle a joué la décision ata boyende nini. D'abord la Chine a un droit de veto. De sika ba décision ya mokili zwa maka Chine a un droit de veto. Chine a zo pesa biso ba arme. A pesa te ma olive a pesa biso ba arme. Notre futur adversaire au Torondunga nanaï Rwanda to suka neka na bitumba. Parce que parole de Dieu ko sakate. Les rosotang apocalypse. Les rosotang ba brochure ya notre précieux frère William Branham. Les rosotang la basini ta mon kilozo mona chaque nation azana bi ndenge ba ndenge ba tension ezali, on se dirige vers une troisième guerre mondiale. Alors biso ba congolais eza oza libanda ya mboka. Il faut toyeba ke non. O eza aussi passer na Rwanda to suka na bitumba. Il faut to se préparer. Il faut to se préparer. Botala kaka bande ko banda Macron comme président de France. Ba pays nyonso oyo France azaki ko dominer ba intérêt tout la France et qui on comprendre que ces messieurs là azappuyé à ba américain yango zo kamisaka bato Europe yango mona ozo mona ba pays muso européen batala non oyo comme ba fanti ayo comme distraction. Macron aza marionnette ya ba américain ba tia ki yana pona détruire France. Souka non ba luka ba protéger. Mais mon kili atatan Zambé donner zandege moté donner changer. Donner et changer. Bolandi Joe Biden.
ezalaki prévu aya na Angola. Oui, koyela na Angola nga yela pona nini? Pona kaka réunion esalemaki wana entre Chine na ba africain. Ne kolingaka ya apona contraindre contrer. Mais donner simbité. Mokili o alobi nde balobaka les derniers seront les premiers seront les derniers. Yango eza ko se passer à coup de tonnerre. Oyo elalisi ba américain pongité. Oyo elalisi Union européenne pongité. Moko retourna nganti bal coup de tonnerre yango ezali nini? Le 5 octobre 2024, Jean, sous le parrainage de la Chine, la République démocratique du Congo formalise son plan d'adhésion au BRICS. Na bandeli. Sous le parrainage de la Chine, sous le parrainage de la Chine. Les nazoloba makambu ils ont officialisé de commencer à ce qu'on l'a comprendre te. Awa tozoloba le poto toko tenter ko limbola ngona lingala. Sous le parrainage de la Chine, la République démocratique du Congo formalise son plan d'adhésion au BRICS. BRICS wana ezali bloc oyoba chinois bazali baris bazali Afrique d'ici desali sous le parrainage parrainé RDC kota na BRICS. Skoyo telanga i BRICS na OIF. Bandeko telanga BRICS na OIF. Nini otozwaka na OIF. Mais na kati ya BRICS tozala baboyika Chine, Russie. Na ebisi bino toujours ne bandeli mikolo ezali koya. Ozo landanga penda, oza très attentif ya kolandanga zo comprendre esika tozo kendelela. Azo comprendre esika tozo kendelela. Yo mon Afrique d'ici da banga sous aux États-Unis. Aux France. Si Renini sommet ya oni ekotia. Les babi que non Afrique bo peut sa candidature mais bozana na droit de veto te. Na nazo courage à olo. Eza président sud-africain. Pour nebi azana kati ya bloc ya baboyika. Je suis mon Ibrahim Traoré à la somme en France. J'ai un coup d'état biloko ya kala. Parce que ça n'a réussi. Si vous avez la présidente Tshisekedi. Azotambo la basoda wana mindele na ba serbe wana. Bozo mona ba serbe. Mais quand on a profondeur oyebe sika ba hôtel. Donc j'ai un coup d'état eza biloko ya kala.
Donc Macron azaki na carte ou américain va pesa qui est. Il faut aussi Tshisekedi il touche. Touche en aussi Mr. Ayabane Koluka. Photo monke zala entre Macron na Tshisekedi. Wana mission au va pesa qui est aux États-Unis. Parce que campagne ya Macron, la majorité bato ba soutenir yé dans campagne, ils allaient ba mafia américain. Ba biso yo to cha wana pona intérêt na biso. Donc bino ba français bozo landa ngai. Il fallait même bo bengana Emmanuel Macron. Parce qu'il y a un pour l'intérêt à France, mais pour l'intérêt à États-Unis. Ce qu'on a fait à OIF, na BRICS. États-Unis a l'alité. Na koya na même sur la deuxième partie, qui m'a pour nous expliquer. Urgent sous les parrainages de la Chine, la République démocratique du Congo formalise son plan d'adhésion aux BRICS. Coup sur coup. Mon pour Poutine que non, il crée dans la côte na autant de ce que les États-Unis azali. Bino bandeko bo landa wana bo prier Tshisekedi as un esprit mso atika ne manda nde asa de manda ba ko ateki mais so esprit wana eza o continuer boye ba monenga saline na Chine yo Chine yene muto azo bénéficier na code diminuer et réviser par Kabila nde RDC ko na BRICS Chine a un droit de veto. Donc, c'est que d'aquel bloc à réviser la constitution, États-Unis au salé le côté, France au salé le côté. Donc, on a la vérité. Vous priez à Fati. Donc, ça a des mandats. Mais ce n'est pas tel que non, mission ou à concrétiser quoi quitter. Il y a souhait dans la maintenant ça l'analyse. Information on peut sur ce qu'on l'a au fin mais vérité en wana. Ngai binde na yaka naza comme prédicateur, comme un prophète. Prophète solo tindoto ezate que non comme ndoto na yote général. Na kende na lo babon te pa na banga non, o bandengo lo taki ndoto. Ndemo pe information ezalaka na ba analyse. On a zo pesa bino za vérité. Au finga ngai, au finga te, je m'en fous. Donc RDC a formalisé sous les parrainages de la Chine pour nous côté na BRICS. Francophonie, bois kango libanda. Ils a Congo mlere lobita notre Laurent Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Francophonie au monde na Congo lomera des aventuriers ba miibi. Botika a ozo ba intérêt na biso. Oki kuna na France na suka. Azu su ba susu mbongo pona ko financer armée à Rwanda. Est-ce que faut acheter des jet men? A comme accompagner qui dort. Donc encore habiter au Kendewa pour ce que là pour nous faire sa rapport. Tous on a deuxième partie. Vous s'abonner massivement. Affaire à suivre. Ciao. Vous êtes très attentif à vous l'entendre comprendre et c'est qu'à tous kendele là. Azo comprendre et c'est qu'à tous kendele là. Yo mon Afrique d'ici da banga sous aux États-Unis. Aux France. Si René sommet il y a Oni et Kotiao. Les babis que non
Afrique bopé sa candidature mais bozana na droit de veto te na nazo courage au lobo eza président sud-africain pour ne bi azana kati ya bloc ya baboyika Jezo mona Ibrahim Traoré ala na somo ya France baji ya coup d'état biloko ya kala parce que azana réussi si bozo to la président Tshisekedi azotambola basoda wana mindele na baserbe wana bozo mona ba serbe mais kota na profondeur oyebe sika ba hoteli do ba je ya coup d'état eza biloko ya kala donc Macron azaki na carte ou américain wa pesa qui est il faut aussi Tshisekedi il touche yango aussi mise abane ko luka photo monke zala entre Macron na Tshisekedi wana mission on va pesa qui est aux États-Unis parce que campagne ya Macron la majorité bato ba soutenir yé na campagne ils allaient ba mafia américain ba biso yo to cha wana pona intérêt na biso donc bino ba français bozo landa ngai il fallait même bo bengana Emmanuel Macron parce que y a zana pour l'intérêt à France mais pour l'intérêt à États-Unis ce qu'on a kacha OIF wana na BRICS États-Unis à l'alité hein na koya na mso na deuxième partie nikima pour na expliquer yango urgent sous les parrainages de la Chine, la République démocratique du Congo formalise son plan d'adhésion aux BRICS. Coup sur coup. Mon nere Poutine que non, il crée dans la côte na autant de ce que les États-Unis azali. Bino bandeko bo landa wana bo prier Tshisekedi as un esprit mso atika ne manda nde asa de manda ba ko acheki mais so esprit wana eza o continuer boye ba monenga saline na Chine yo Chine yene muto azo bénéficier na code diminuer et réviser qui par Kabila ndenge RDC ko ta na BRICS Chine aza un droit de veto. Donc, c'est que d'aké biloko a révisé constitution wana États-Unis au sale le côté, France au sale le côté. Donc bino wana lo ba vérité. Vous priez à Fati. Donc ça li ka deux mandats. Mais c'est pas tali que non mission ou alinga concrétiser ko kité. Nga zo ya soué na ngate maintenant ça la analyse. Information na peso est-ce ko landa ngai. Au finga te me vérité yango wana. Ngai binde na yaka na za comme prédicateur, comme un prophète. Prophète solo tindoto ezate que non, comme ndoto na yote ya général. Na kende na loba bon te pa na banga non, ou bandengo lotaki ndoto. Ndemo pe information ezala kana ba analyse. On a zo pesa bien za vérité. Au finga ngai, au finga te, je m'en fous. Donc RDC a zo formalisé sous les parrainages de la Chine pour nous côté na BRICS. Francophonie, bois kango libanda. Ils a Congo mlere lobita notre Laurent Musée, Laurent Désiré Kabila. Francophonie au monde a conglomérat des aventuriers ba miibi. Botika awa auzo ba intérêt na biso. Oki kuna na France na suka.
azui sous bari sous mbongo pona financer armée à Rwanda. Est-ce que faut dire jetel men comme accompagnant qui dort donc encore habité au Kendewa pour ceux qui là pour nous faire sa rapport tous on a deuxième partie pour s'abonner massivement affaire à suivre ciao.